Abrachès, mais le fait tombe, ta parole reste éternellement. Nation à Katia passe. Tolo Bela, c'est le président de la République, Fatih Béton, président Kassavou. Congo ezalaki na maboko ya banana, Congo ezalaki na maboko ya Belge. Ma Belge ba maltraité qui peuple congolais. Toujours le place la président de la République, nous avons tombola roi, tombola ministre était. Nedi na Angleterre ba otanga reine Elizabeth. Bango kuna ba likamba roi était. Ah to likamba président. Foka ezongi na maboko ya pharaon. Pharaon nan, pharaon Mobutu. Amemi peuple de na dictature. Ya yoka siko bisika solution peuple congolais pas souti. Totanga makomi. Babwaki Moïse. Fati akenda kozwa pouvoir wapi na kingaka tibisika bato ando bang. Président Fati aleka na deuxième mandat. Siko akotamboma na nzeto ye nzamba pesaki Moïse. Bible sorbete une seconde avant la mort c'est la vie. Car il n'est pas mort, bon ça le prière. Nzamba za capable de kongola ma musita ibele. Azamwana motote Sangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Efada, thank you Fada, cher ami fidèle. Balandinyo sont toujours Bozo Kalibako ya kwanda biso na katia chaîne Nabino, Yali Nazarien TV na cadre émission Nabino, table 5, les a présenté par votre M de serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba, Yali Nazarien TV, un grand merci à la servante de Dieu, Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Jires Mokwa Ozansi ma caméra, pourquoi pas toute l'équipe Yali Nazarien, toute la Pessinga, vraiment merci et belé. Le table 5 dans un frère Stallone, c'est avec lui, nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazariens TV. Avant la bonne présenter Bino, frère Stallone, on signe en régie par Alain Kiakala. Le sac comme on conduit à la servante de Mama Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati.
Pomo pepa délige comme un bêta Libanda Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntaba te mpo bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na kimbangu. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na bantoma. Apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Voilà, na bicho c'est le plaisir na Philomène Mouko ya monter ma bivesse de bon pourquoi pas à mon PDG Mama Tiffany Mouko pour la confiance na bi question au ça comme koso boyo ki on ça rabino vraiment bien makasi. Non c'est na Giras Mouko Ozas ma caméra pour la caméra pour la termino les frères Stallone. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Dadi. Santé nini? Santé ça vraiment Kimia Nangola Nzambe, les Bible sur le bête si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui les bâtissent travaillent en fait. Ce qui Nzambe a tenu nda kuteba owazo tonga bazo sala musala mpunda. Ça dit Nzambe nega mokonzi. Nzambe ne mokonzi. OK, First Alone, balobi que toute chose commence par la prière. On peut pas commencer cette émission ça tout kabona maboko Nzambe prière mo wa quelques minutes par rapport à boni au molando enseignement. La brachesse mais le fait tombe, ta parole reste éternellement. Dans l'air détresse, il écrit à l'Éternel et l'Éternel les envoie la parole et la parole est fidèle. Nalo bana bo motote mais nalo bana bo Nzambe. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le lot, toujours mis sous la micro, toujours mis sous la chaîne, biso. Moni no kolbe la peuple de Dieu partout au Orlando, dans 4 coins du monde entier. Shalom peuple de Dieu, je vous aime beaucoup. Zambe apambola bino, yo ozokali bako ya kusabone na chaîne koyo. Yoka ba actualité, yoka ba message ba sala Nzambe, poko sala vraiment décité. En tout cas, to memeli bino eloko oyo ko kufungola mémoire peuple congolais. To memeli bino eloko oyo ko longola bino na kata ba stress, to yeli bino la lumière. Deti Bible zoroba na Jean chapitre 12 le verset 8, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Or, vous allez vraiment brancher na kata chaîne, vous s'abonner, vous benga na banda. Ok, voilà, first alors le lot, message du oh, mais biso na mukolo ya le lot TV. Message na memeli peuple de Dieu. Bible zoroba dans l'air détresse, il cria à l'Éternel et l'Éternel les envoya la parole et la parole est guérie. Dans attend la passe, balela ki pankolo, kolatin la bongo lipate, kwa ngatiatin la bongo lilo. Bible zoroba malheur ya Israël et l'ungaka na banda te l'ungaka pas israélite. Zamba zoaka le véritable nation pour la kolongola nation na kati ya passe. Tolobela si le président de la République Fati Beton Zamba pambola e sika zoami na libota na mubimba. C'est lui qui est le véritable Moïse des peuples congolais. Le message est là pour la président de la République Fati Beton. Message les aponaye, révélation les aponaye. Oui, bien, forcément, mais béni, on sali révélation fort pour le président de la République. Bon, à chaque moment, Zambé a révélé que prophète Nathanaël, bon, basel Nathan, bon, yo kanisi tamba Jérémie bazalaka, tamba Daniel bazalaka, tamba Zacharie bazalaka, tamba baba David bazalaka, baba Abakouk bazalaka. Ba prophète bazalaka te bazalaka mais oya nzamba mona na nzambe ezana ba prophète mususu baye na bango balobi ya bango eza pena ba prophète mususu baye ko pesa message wuti pa nzambe eza pena ba prophète mususu oh Jérémie 23 soloba bazo prophétiser na mitema na bango pe bazo loba oya ndoto na bango ongana lakisi te toza kuna te mais biso to ko pesa message clé révélation clé. Révélation clé, message clé pour la présidente de la République. Ok, First Alone, TV Yayou. Peuple de Dieu, l'état que nous sommes, exactement oyo, Zambé ayo kolongola biso na kati esclavagisme. Zambé ayo kolongola biso na kati esclavagisme. Esclavagisme ezo ki biso tamulai. Donc parcours Congo ezo parcours eza parcours Israël le parcours aki. Yaba ke Israël pour liya mapa ya kitoko
balekaki na beta ko peuple congolais pas autres traversé lokola na temps ya roi ya président Kasavu Congo ezalaki na maboko ya banani Congo ezalaki na maboko ya babelge babelge bamaltraitaki peuple congolais na ndenge esengelaki bamaltraité nzambe atelemisika Kasavu baye aye kolongola peuple de na mwa ntango moko moke ezalaki Kasavu te ezalaki nomu madame de selon histoire te toujours la président de la république nzambe tombola roi tombola ministre te batangaka roi batangaka baetanda te batanga l'échantillon te mais ndeni na Angleterre batanga reine Elizabeth bango kuna baya likambo roi te ato likambo présidence toute autorité vient de dire ministre te mutata musala nation c'est la présidente de la république. Ok, voilà toyoka donc Kasavu baye kolongola peuple congolais na maboko ya nani ya babelge va faire souffrir peuple congolais. Kasavu asali te moko moke alumwe mboka ezongi na maboko ya nani mboka ezongi na maboko ya pharaon nani pharaon Mobutu amemi peuple de na dictature amemi peuple de na dictature na tango ya Mobutu bozolia mais boza coincé boza na liberté te yango moni lelo so Congo tikala inachevé ba immeuble malonga te parce que Mobutu apesaka peuple congolais tonga te Mobutu alingaika yasa likolo oyebi na chaque moment peuple oyo azo traverser ngo eza étape po nzambe amema bango donc il n'y a pas un héros sans histoire bakongolais baoloba tika baloba histoire ya Congo eza na maboko ya Nzambe histoire ya Congo tellement Congo eza mboka ya Nzambe tozopika mambo Israël bikaka po tolia lipa ya kimia bato mosusu baoloba na bango sikoyo nakolakisa bitumba ezowuta wapi na parcours ya président de la république mpona kotalisa yo Kasavu batiki mboka na maboko na maboko ya pharaon na Mobutu ozolia mer kotonga te ko s'investir te anyokoli peuple de na temps ya dictature temps ya dictature yekaka likolo muto bosa okoko pekse pembe na yete na temps ya Mobutu eleki nzambe ayokotindela biso Joseph na kombo ya Kabila le père Joseph aye lokola Joseph aye na mission ni aye na mission lokola mission oyo mission ni oyo aye na mission oyo Jacob ayaki kolanda Jacob na libota ne ayaki kolanda Joseph na kati Egypte bayako luka lisungi ya pasi ya nzala place bazolokela nzala bakikuta muta simbi économie ya mboka mwana na ye Kabila le père aye lokola Joseph Kabila le père aye lokola Joseph pourquoi aye lokola Joseph aye na lignée kolongola peuple de Dieu na kati ya crise na maboko ya nani na maboko ya pharaon ayo travail ya sali mandat na ye soki ya 5 ans soki ya 6 ans mboka eyo kozonga siko na maboko ya pharaon ya mibale oyo ayebaki Kabila le père ti c'est-à-dire oyo ayebaki Israël te c'est-à-dire Kabila ayebi ba peuple congolais te pharaon liboso ayebaki ba peuple israélite parce que bayaki koluka solution na nzela ndeko na bango mais pharaon ya mibale abandi ko maltraiter peuple Israël na kati Egypte parce que pharaon ya mibale aza image ya Kabila Kabila sikoyo aye sikoyo ko maltraiter peuple congolais ça veut dire quoi papa na ye ayebaki peuple congolais mais ye mwana tikala koyeba peuple congolais ti amemi peuple congolais na crise amemi peuple congolais na souffrance amemi peuple congolais souffrir eleli tolie bien ti pendant 18 ans bato balungwa ba misala richesse ya Congo ateki makambo ya Congo ateki donc makambo ebele amemi mboka na kati ya libulu siko peuple congolais pendant que bandi kolela yoka siko bisika solution peuple congolais pas wuti totanga makomi Exode chapitre 3 le verset 19
Le verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Abi, tala, kolela ya peuple congolais et comme tipa na ngai. Pe na mon lolenge, oppression. Konyokama. Kabila yeli biso na balkanisation. Kabila yeli biso tribalisme. Avoso musel foloba abara, azuri. Et comme kaka, soki mutu anaza muswahili, maobeta mwana na ye ezate. Excusez nga papa journaliste. Soki mutu anaza muswahili, maobeta mwana na ye ezate. Okende kuna abari. Okende bonne école muzuri. Ozonga boy abari. Nakata lupango locataire na yo. Soki déjà ba ofuta, soki abandika acha omona kende kwa mamolif, ndo kwa ka ya kabila. Ale biso tribalisme. Afin souffrir peuple congolais. Abosanike papa na ye aza le véritable congolais. Pharaon abosanike pote moka na biso lelo evanda stable vision ya Joseph wala baki seti ngombe minene na seti ngombe mike seti ngombe mike eza ane ya souffrance seti ngombe minene eza ane ya abondance soko risqué année à souffrance ko dominer année à abondance tout ça na bi esengeli beaucoup ça ba provision siko vision pe message pour Joseph a pesa pa Pharaon yango ne sala ke tombola mboka Egypte yango sala ke nzale yaki peuple Israël yako kima na kati Egypte kabila abosani ye palo na mboka na bango na Tanzanie soki Rwanda aya kodonda na mboka Congo papa na yenda memelaki biso liberté. Président Kabila le père na memelaki biso liberté. Siko mwana abosani peuple oyo bayamba bango na maboko. Abosani peuple oyo bayamba bango na babotini. Po bayaka na babotini. Babuti na bamayi wana. Hein? Na banzete na maboko. Babosani peuple oyo bakadoko. Abosani peuple oya yamaki atalaki lolengo yelaki te mais peuple oya yamaki abandu ko souffrir peuple congolais abandu ko faire souffrir peuple congolais bible solo bananzela ya hébreu moko nde ya kolongola passe au monde to aboya soki famille na bino na blocage fo blocage elonga nzamba kolokaka muta famille na bino mwenza mnenga sala akoluka mutalibanda te batika koloba biloba loba to ça pour te to ça contre te to loba likambo zambia président Fati aza muto yo nzambe nda établi. On ne négocie pas le pouvoir. On arrache le pouvoir. Mais il y a arraché à négocier à solo. À solo la Fati à solo là. À solo là. Donc, nane salamate. Nane salamate. Tala. Omona bamsu bakota na masasi. Bamsu bakota na be élection tricage. Mais il avait élection salama et si basolo là qui. Ya ye lokola Yesu Masia. Donc Jean-Baptiste a sala musala. Jean-Baptiste a sala musala. Mais yesa si aye. Omoni Jean-Baptiste a dit nazadi nité ya kofungola. Soulier na ça veut dire évangile Jésus que ça y nango. Nga Jean-Baptiste na yeli bino kana système ka repentez-vous. Mais évangile à Jésus eye ka pona batu ba bongola mitema pe babeli babika ba woyi ba se quoi baba loba ba mape se multiplier asala babika mebe ebele. O ezata sukoyo ya président Fati. Président Fati aye lokola Moïse. Pourquoi Moïse? Tu n'as pas pourquoi Moïse? Pourquoi Moïse? Tout en a makomi. Combien? Exode. Chapitre 1. Chapitre 1. Le verset Nabiso. Le verset Nabiso, j'ai oublié. Exode chapitre 1, le verset 20. Dieu fit du bien aux femmes sages et le peuple se multiplia et devait très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu et fit prospère leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple.
vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laissez vivre toute fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi version là? Est-ce que balana mamouya fachi? Et balana mamouya fachi. Ndé ne expliquer biso. Parce que surtout tangi bien to comprendre pharaon et bike non. Bokende kubuma toute première nuit. Ya bana Israël. Oya mbal. Mwana so mbal ya obota mabobo mai. Bobo mai. Chiko la contexte ni chiko est-ce que Joseph Kabila tinda bat babo mama ba ne aba. Joseph Kabila na kati ya kingakati. Soko za opposant. Autochtone congolais. Natif congolais. Obota mana makila congolais. Soko ke na kati ya kingakati obima mobimba te. Soto obima na poison. Ba député no kuta obeta bango. Mais likambo ko kamwa kaka mai oyo ezotolisa bato babwaki Joseph babwaki Moïse Fachi akenda kozwa pouvoir wapi na kingakati bisika bato ando bang bisika boposa bakota ate ya pouvoir epesa mana kingakati. Ça veut dire ezapelo lolenge moko ndenge babwaka Moïse na mai muta découvrir Moïse ezaka mwana a Pharaon. On comprend na moté. Mais l'homme de Dieu, si je comprends bien, tout le monde dans le Bukebi, et ma révélation aux Zolo, ils agissent en Zambie, la Kishio, tu as aux gens d'inspiration, toi qui vas te voir bêta, le bic est tiré les cannabis à bonnet, pour nos amis, Besté, n'a les caranate pour nos amis, n'a pas ainsi dit l'Éternel. Dans la Kishio, kingakati soki bato bakio kuna kobima na poison kingakati soki kuna ba obeta yo kingakati so sel ba vanchi oke kingakati kobima mobimba ti mais fatia ke noko so pouvoir wap na kingakati pouvoir wap na kingakati bobwaka bana nyonso mibali oyo akobota ma bebre na mai so ni nakata kingakati soko oke kuna kobima ti yo botola yo solo na Fatima mamboka na kingakati azakari kutu bazoka nkuba Zakari Koutazon Kuba abetama baba Andre Kimbuta babetama baba yachi babetama ba matata mpono bazwa bambata na muto ozo bundisa ye muto ozo bundisa ye mais oyobo ennemi na yo aye popise pouvoir omonango to sa ba Congolais to fungana na miso babokecho to songa na bato to fungana na miso ba combattant to fungana na miso peuple congolais to fungana na miso pouvoir ya Fachi za ki muyibite pouvoir ya Fachi euti pa Nzambe pouvoir ya Fachi za ki muyite pouvoir ya Fachi euti pa Nzambe euti pa Nzambe ba l'homme de toujours la na Bukebi nyonso mais l'homme de tout monde de obinga ke Moïse c'est Fachi moi te ke Congo za na souffrance na bando kozongisa Congo saka na souffrance. Zambe ayoki kolela ya peuple congolais. Atindeli biso Moïse président Fachi. Président Fachi tamaye. Tamaye abotuli siko moka bimisi peuple Israël na kati ya Égypte. Wutaki na Égypte. Donc constitution oto tambola na yango eza constitution oya Kabila tika. Siko tamu président Fachi aleka na deuxième mandat siko akotamboma na nzeto Nzamba pesaki Moïse yebake tamu 10e flow ebetamaki Pharaon aseidaki peuple Égypte batomolaki Moïse na Égypte mais bazalika na kati ya servitude le jour Israël ebimi na kati Égypte po bakasa mer rouge mais yebisa ngai kaka peuple oyo batambola ki na Moïse kaka le même peuple Moïse toki posa ya mai olio tika biso tozonga na Égypte olungo boma biso na kata désert kaka bateau ba combattre Moïse et ça bateau les véritables ba hébreu pe bateau ba combattre Fachi c'est le peuple congolais nous les peuples congolais batalibanda te meyeba ke muto Nzamba établi un leader ayoka makile la batute un leader ayoka va voir ya muto a établi président Fachi azoka voya bato baita betabli ayoka Nzambe siko na minicho yango monaki le peuple ya Corée basalaka ni pendant que baye pa Moïse Pharaon sala biso Nzambe aya fonte le dit da fonte
Ça la biso l'idée da fonte. Bible solo bani. Pendant que Moïse a mati na ngomba, ba pas avant. Et ça l'inzambe kanda. Moïse tana kitaki, libule salamene ni emela maki. Libula libose emela maki. Alliance FCC na cash. Fatia salani. Apa bana ya Torah basa nini? Bakufi. Est-ce que yoka sogas na bango? Te na oso nsoke to ana makomi. Est-ce que yoka sogas na bango? Yoka sogas na bango? Mais la mouke ezali, la mouka ezali. Yeba ke tangu bana ya Corée. La mouke ezali. Bana ya tribu ya Corée bakufaki. Batu mso ba s'imposer ki. Ta batu ba s'imposer ki. Nyoka bima ete na désert aswaki bango. Yeba ke tozana temps oyo to ana kati ya désert. Fachi boy. Awansa la banka. Moi toki posa mai ebimi. Tolembi kolia ba mapa. Beka yo ita likolo te sa nini ebimi. Tozo kene na temps oyo Fachi awansa pour comprendre. Fachi aza ya Nzambe. Yango mona pouvoir à Fachi. Bana bazinge basala Nzambe. Pour comprendre que Fachi aza ya Nzambe to songa na makomi. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le verset 13 à 14. 12. Hein? Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmelotté et couché dans une criche. Et soudain, il se joint à l'ange inimitité de l'armée céleste, loua Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très haut, et paix sur la terre parmi les peuples qu'il a agréé. Yebisanga. Bana ba président nyonso balega na Congo. Président ni na kabamboka na maboka Nzambe. Président nini oyo azwi pouvoir basala Nzambe entouré. Na comprendre te peuple congolais, on comprendre na moté. Aleti ataka bimbo Nzambe mais peuple ils en souffrance. Nabia. Peuple ils souffrir. Peuple azana na souffrance yebaki sikoto ki na kana. Ba Jericho ezate. Jericho ezali. Hein? Mira Jericho fe bukana. Tamu Jericho ko bukana. To koma na kata kana. Yeba siko Josué azoya. Josué azoya. Moïse a bon sa terrain. Mutako sabiso na kati ya kana Josué. Donc tant aussi c'est deuxième mandat na ye. Muto aboya siko comme ma peuple congolais bisika peuple congolais a linga. Josué azoya. Josué point d'interrogation. Zabala kiso Josué te. Oya va remplacer Fachi nda oza Josué. Mais non zabala kiso te. Zamba pesa comme on otanga. Mais pasteur Moussa Baï qui est Josué la Vital Kamé. T. Vital Kamé a Josué te. Prophète on a bêti le banda. Josué azoya. Non la nzamba la kiso te. Josué azoya. Josué oyata. Tant Fachi Alex deuxième mandat. Des Josué oya siko ame ma peuple congolais na kana. Mais yeba siko baba Malek ba hotel Fachi obeta bango. On comprend te. Nana ko bana ba combattant Moïse na kati désert. Ka peuple Israël. Pourquoi Fachi a moi oyo awasala o Moïse asalaki pas même peuple congolais na kati ya kana. OK, voilà Fastalol, merci pour le message d'Oyo. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin cause en ligne par rapport à tout ce monsieur mot de la fin peuple congolais volelati. Nzambe sa yoga volela na biso atinde biso président Fachi. Pourquoi ya Moïse na kati ya désert eza pourquoi président Fachi osala. Yabaki ba triba kora ba kobima ba mamalaki ba kobima ba bazebe ebele toza pe na balaki ba balaki pe ba kotelema poka ba modi peuple ya Nzambe toza pe na ba faux politiciens bazali o ba wana ba trahison mais peuple congolais kozala décidé. Numéro de téléphone plus 243 84 71 75 368 plus 243 84 71 75 368 numéro de téléphone nanga yangwana benganga yo sana problème ndeko nanga ozana problème makambo zo simbate musale zo simbate kobote zo simbate libala makelele ozana poto mikanda bavanda yana banusala na poto mema kolone tikala na kisasa wana poto insatisfaction okomi poso songa na kin tala bando tolota yo tala bando tolota lota bando tozala kata kin tala o kenana sazo mikanda bino mbale mikanda bima meyi
yo zui mikanda mais délivrance ya élévation ba pesa ngote benga nzamba lola ko salo bikamba Bible zo bete une seconde avant la mort c'est la vie car na ine apambo ba salo prière nzamba za capable ko fungola ma musita ibele benganga bato bazozo misala bato bazo benga bato da téléphone ngana en tout cas na temps oyo elembi bapel ba témoignage zebele po on dit ma témoignage benganga oyeba est-ce que mama moyo musala nzamba oloba eza ya solo ko eza ya lokuta mais Bible zoba avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Moïse à Congo c'est président de la République Fathi Beto kwa kolongola biso na maboko ya Pharaon et Alekaki Kabila dictateur. Voilà, chers amis fidèles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à mon PDG Mama Tiffany Mokwa pour la confiance. Je dis un grand merci à Gira sur la caméra. Pourquoi pas équipe Moumel Nazarien il a le bas toujours dans cette émission. Bafwa. Bachala. Vitamine Collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete